Rafin Tumba ozalaki awawa ovanda no calme medikam nini oya na Karine nsima nango Karine mutu atindaka alingi bolobelaka kombo ne partout Karine apekisaka kombo na ye tia tika oya kolobaloba oya kolobaloba sikoyo yo penza Rafin Tumba ofingi bale Grand Mopao ofingi bale King osalata succès ni ba view oyambi ba comédien okomisaki salon na Liège ya ndeko na biso mwasi Mireille okomisaki salon na ye studio na yo oyambaka ba comédien mofulami kaka te sikoyo oye na makambo etali Karine lisusu libala na zemi oluka mutu mosusu te bambando oza na bango kuna na Liège na Belgique kotonga o bazotonga yo bajeton o bazobwakelo na bato ebele o kaka bokutanaki liboso na Belgique na ba oyo so beti mosinzo bango zomona bango te kaka Karine mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo en tout cas eza penza esengwa trop toyeba ke Rafin Tumba yo vi na on internet susi na yo kaka ozala Karine mokonzi susi na yo ko ozala Karine mokonzi ozali mama ya bana no mibale ozalaka na bango wana donc omitiaka no mpenza kateke oza mama bana mibale yo siko oza mama na sansi nini po présentaka bato ke obotani bana no mibale avant obotani taki jeune mais na kati ya vie réelle opréféraka ozala no Karine mokonzi ate kozala sans bana mais ozala kaka ye babenga ko la baronne yango riska penza ko po ti lelo bato bakamwake ndenge obota courage okota na bana mibale wana na mai tala ngai ko nayebi ntango nazalaki moke ti lelo nayebi bafamille ebele eza bongo baza na voiture me bamataka voiture moko famille te donc na voiture moko bamataka 3 personnes te ya famille fo moko akeye na voiture mosusu mosusu azwi taxi mosusu azwi eloko boye bakomi batambolaka na voiture moko te bango nyonso eza na bato ntina mokola lelo surtout nga namona yango ebele meme biso moko na ntango ya kala pozwa taxi basepare bataxi nga aza koyeba ntina te mpo bokokende taxi moko te famille me yo na comprendre sikoyo olingaka bana no oui mpo yo moto obota bango ça c'est vrai olingaka bango parce que oza mama na bango eza automatique naturel
me namoni na place ya mama osepelaka no nango vraiment te oboyaka yango te me yo lingaka place ya la baronne biso tozomona Rafine Tumba na bana ne bakoli bango tu bazokende kala te bakokoma ba adulte yo pa na yo ozomona koboto na botaki avant eratenga makambo ebele ifali nazala la baronne ndenge Karine azali na bando bota nde sikoyo eza nango potwa bana baokola kaka mais siko awa nabotaki avant bano pe awa toye na poto kala te na 18 ans o akomi na ndako na ye mosusu na 18 ans akomi na ndako na ye nga na koya kotikala nga moko okoma omona bongo ozobanga avant bongo ntango oza kolinga na Congo okoma na place ya Karine Mokonzi kuna oza kokanisa zone mpo fo ozala kaka na makanisi mpo ngai en tout cas nayeba yo te mbala liboso namona yo nayeba yo namonaki yo osala émission bien ozalaki soki na ndako no soki mpe na ndako ya motu ozoprésente oza journaliste ya télévision makambo ebele bon nga mpe natie kaka bajournaliste ya télévision oza na niveau mosusu me nzoka ozanga niveau elekaki même pas un mois naye komona mbala moko susi na yo okoma Karine Mokonzi mpe tomona olandi makambo nyonso oye kobengama 3 fois la baronne Karine Mokonzi si babengai la baronne babengai mpe 3 fois la baronne yo ye okopi yango Karine Mokonzi asombela Fabregas bachemise adepensa bambongo bamontre yo oye na mbongo ya lokuta okomolesa Fabregas bongo azongisela nsima Simo Kabele $50 nyonso wana mpo kaka okangama na Karine osuki wana te obemkisi Karine Mokonzi na anniversaire na yo yo kangi suki kaka modèle o Karine akangaki ya blonde nango yo kangi ya mwindu nango ba phase différent bino mibale obimi neti filme oyo ya la Nat Kitty ya ba chinois so ya ba japonais la Nat Kitty donc ganki wana za ko boma batu na suki na ye bakanga onkaka neti ya bino ndenge zaki ya Karine ndenge pe zaki ya yo surtout ya yo la Nat Kitty ya Karine bon ya Karine pe bimaki neti ankelele limbisanga mama YouTube eza le passé alors obimi modèle moko po ozalaka kaka Karine osuki wana te kaka sikoyo na Facebook na yo otie foto na mobali oyo obeti mosinzo soki 17e mobali oyo zwi na kati ya Belgique bando yaki obombi elongi na ye okomi père balufanto eske oyo kuta botano bana mibale wana solo bana biso ke père balufanto rien wana lisusu odonke Karine po eka père bapeti siko yo mwa oloba père bapeti eza te olobi père balufanto bon lakisa moto ozwi sika lakisa elongi ne ozobanga kasi okopiaka Karine ozolanda nyonso ya Karine oye pe okoma makambo tala Rafine ndenge ovandaki kalme bon bato balobaki ovandaki kalme ngai nalobaki ozangi nde modele ya kotake Karine
ozangi nde eloko kokosala ozobanga ozwa biloko ya kosakana te sikoyo soki oye parce ke odimine kobanga pamba te omoni internet ekoti kalme moko ya kosakana te sikoyo yango yo profite oya na likambo oyo po soki bato babanda koloba balobaki basalaki ba mission ebele 3 émissions par jour 3000 euros c'est quoi yo linga koya te po oyebi ke bakotyango ka te oye po batya yo ka nga mpe natyeli yo ka wapi na ese de Panama soki alobelaki yo te na nga natyaka te nabosana yo bon nayebi yo ozali me nabosana yo na monde ya internet nayebi yo oza kuna na service ya confinement oedaka ba aide soignante do ba aide soignante yo oza aide na bango omoni nayebaki oza kuna me nzoka oza toujours na Karine soki olingi olandaka Karine landa mpe makambo bien ti Karine apriaka trop Karine akangaka bagene na gene akosukula akokosala jour mobimba asukoli te kaka alepe te kangaka mpe biloko wana ti ekosunga yo olingi okoma Karine olingi okoma kaka bongo sans kobetaka bapriere sans kolalaka na mabele hein? Oh tala Rafi Ntumba kipe bana no bien zala penza siko mama nayebi nazomona yo ke na bango Dubai nazomona ozotambola na bango baza bana ozosala bango ba distraction wana ko yo ozomona ozotraite bango bien oui bakongole mpe bazomona otraitaka bango bien même bamindele te bamindele nyonso te kaka bamindele ya se bakongole nyonso mpe te bakongole kaka oyo bamoni yango kaka makambo bongo bien ozokende na bana na badibai otambolaka na bango boye ozongi na bango boye c'est bien mais nalobi yango bien wana ozosala mingi mpo na yo mpo bakumisaka yo baloba na yo bana mpe bazosepela mais oyo mwasi kala te na 5 ans après 5 ans akomi majere ya mobali ndenge moko ya mobali mongongo wana ekolongwa akokoma na voix base sikoyo bango bakolakisa yo biloko bango balingaka okokamwa olobi na bango bokende Dubai balingi na bango yango wana banda koprepare ere oyo oyebaka réellement makambo bango balingaka ke osalaka bango oyo olingaka nsima bango olobi bazosentir bien mokili ebeteli bino maboko Rafi Ntumba te alengelaka bana balataka bien bazotanga amemaka bango ba Dubai ake na bango boye nzoka kuna na Dubai bisika oke bisika oza na bamakangu na yo sikoyo bana bakomona yo bamakangu bazoya yo kobenga bango tonton me bana bayebi ke makangu tonton makangu me bakotikala bayebi so te bon zelango kaka ntango bakokoma bamagere ntango mosusu bakoyebi so naloba no boye Rafi Ntumba omoni mwana mosusu wana ya mobali mwana mobali bana mibali en réalité ata lingi yo mama ndenge nini me balingaka te mama na ye nasukisi wana
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.